Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolandaka biso na bisika yonso bozwami tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ekoka kobila bongo mabota ya banso pona mbala yoko lisusu tokolobaka soko bomoni elongi soko bomoni elilingi ya ndeko ndombele liboso ya bitando bya bino to yaka benatina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po tomeseni koloba uta mwantango moindo atambolaka na kozanga conscience moindo wana ye wana avivaka na fulu esika moko moindo wana ye wana akoliaka bisuka ya dendo ye wana akoliaka makoso amoni esika balei nzoto ya ngulu te moindo wana ye wana lelo akosumbaka na basuvatement ya tombola lelo moindo aze mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita tokolikia information actualité eze dominé na ndeko na biso Diabanza, moi Zulu, Otolobi Longonia, Basiliko la Kisabongo, preuve ya bravo, Tozongi Seli Bango, matondo, courage, Tokoba Etumba, Eteni Mosusu, Maye ya kobuka bongo, ba statut ya colonisation, ezepe kaka kokoba. Na ba video bande ko batinde libiso, ba bavio policière, ezepe kaka be kokoba. Biso wa na République démocratique ya Congo kolobate. Bande ko Ituri baze kokoba kokufa. Bande ko ya Beni baze kokoba kokufa. Adolphe Nalo aze ko sala ya ye monsala. Bolanda qui paie na délégation ya Union européenne oyo ba yaki awa na mboka na biso na kati ya avion selon mi balé bala qui testé positif na coronavirus mboka ezeko kotepa dans 2 jours awa et que ça a sous tant mon sous suite fin procès d'Irkab Vital Kamere coronavirus est komata c'est komata huwa nana sangisi maye mazingeli mboka na biso nesika yeto komi mais lokola to tangaki ndeko na biso mwazulu diabanza bakendaki na mise ba récupérer propos yango wana bango moko balaki koloba to récupérer ce qui nous appartient to jouer eloko yo eze ya biso tolandi ndenge après ko kangemana bango tango batiki bango ndenge bandeko bakendeki ko yamba bango mais loko to sepeli tango bango ndeko mwazuru bazwi maloba balobi biso ba interdire biso ko bima France ba interdire biso to pusanata pene ya mise moko mais lokola biso yonso ndenge bino bozeli boso nanga toze même moral so to kolobela ngwata ndenge wana bino bokoba yango na bamboka yonso ndenge zalaki prevu to baki soko to bandi na France to ko kende Angleterre to ko kenda Belgique to ko kenda Allemagne bino bokoba yango
wana ezaki eloko yo esimbaki biso ndeko Ndombele po biso tolobaka totalaka makambo différemment. Bato tango tobeteli ndeko Mwazulu maboko na acte sali tobeteli bango maboko lokola ba spectateur oyo baye kotala spectacle moko songolo tobeteli bango maboko lokola ba supporter so baye ko supporter équipe na bango na terrain to acte yo bango basali esengi enseigner pe tozala biso pe acteur. Lelo zena bato belé lelo zena bato belé soko video ya mfumukusu zeko leka balobi avion yo violo baka bien ah soko mfumukusu zeko leka balobi ah olanda kapero ermoko aka na ba vérité alo baka pena makambo na biso ah ngapena na sepela kana mfumukusu moko msufu na benga ye ebele pe bandeko babenga kabiso na aka na posa numero mfumukusu ah mfumukusu asalaka mosala ermoko boye makambo lo bakapeza te eze makambo ya solo ebele pe lelo baze koloba makambo toze komona lelo c'est vrai fumukusu balobango par hasard tolandaka be mission muske esengela ki ezala ndenge wana ko apprécier ko sepela ko kumisa nesonganzi la mfumukuzu kia muzala mpanda na ngola esko yango ndentina mosala oyo mfumukuzu baze ko sala na eleko po bato bakumisa bango babete bango maboko toze mosala po bato bakota bakoma batteur bato bayeba ko se défendre bato bayeba ko défendre ba valeur na bango. C'est ça le problème. Ndeko Mwazulu akei na misère lelo adjui bepekiseli. Est-ce que idéologie? Est-ce que bandeko boze njonga njinga na ye? Boze na idéologie? Boze déterminé? To bozaki kotala ye, bino boyaki lokwa ba supporters. Yendateur. Voilà raison pour laquelle l'Afrique a zeko sibi. Révolution zeko salema na ben individu. Na bateau. À titre personnel. Fumukimbango 1921 batei. Bato balandi Fumukimbango lokwa ba téléspectateurs. Bato balandi Fumukimbango lokwa ba supporters. Aho base ko uta na Equateur mokongo moko boye telemi kuna na kamba bato base ko uta de partout base ko yapo nini soko zena libumu pasi Fumukimbango ko sisa libumu pasi soko zena na problème ya miso akufa miso akomona kate Fumukimbango akomonisa ye soko zena problème ya ndikila libumu vimba monene Fumukimbango akosilisa ngona na poussière de seconde. Bato bayete mpoya ko capter son de cloche mpoya ko capter message oyo ya Fumukimbango ya 1921 ya koloba ete tango ekoki baindo pe bazala na nzambe na bango baindo bazala bansomi pe bakota na etamboleli ya mokili lokola bandeko baloposo yonso te message wana ezala capter te message wana ezala sezite na bato bato bayela ki makambo mosusu o baze pene baze ko yemba soko moto abiki azalaki na ndikila libumu ekiti babeti maboko Fumukimbango mbangu dia lokola kaka ndenge tokendaka stade ofutaki biye oke kotala ndembo ndenge kobeta ofuti mbongo oke kotala nyama nazo bato baze kokota te na idéologie. Tolobia wa raison pour laquelle l'Afrique a zeko sibi. Tango président Kadhafi na Libye a telemi. Ba raison ezala ki valable. États-Unis d'Afrique. Ba régler ba matisa satellite ko régler communication. Ba raison ezala ki miike oyo na ino bato ya yambo balingaki ba protéger ye ezala ki ba Libye. Bango moko balaki na vi moko lelo bango nde baseko kobuka mbuma
carburé est la moindre des choses. Ba étudiant boyebi bato basé ko tika Italie, ba italien, ba ko sala na Libye. Mais le kola ba kota ki na idéologie te basé ba spectateur basé ko tala un spectacle à distance. Ba koka ki te ko protéger président Kadhafi. Rébellion moko lo côté Salemi commandité utilisé par autant na français na bokambe miyandokyo ya Sarkozy bakei ko boma président ya mboka ya bato elle lo Libye et zongi sima soko ya 75 ans ou 80 ans ba yebite ba ko se relancer ndenge nini boze ko loka kuna Russie na Turquie basé ko potana na deux groupes opposés oyeze na kati ya Libye. Donc etumba ya ba puissance moko eze ko se manifester na bana ya mboka. Russie a soutenir mouvement mosusu kaka be ya ba Libyen, Turquie pe kuna na iteni na ye aze ko soutenir mouvement mosusu kaka ya ba Libyen. Oh yeze opposé bako bunda, bako timona mabulu, bako beta na ba bombe. Banani bako kufa ba Libyen. Mboka nini ko kufa Libye. Tango bato batali leader. Lokola montaze ko sala spectacle. Si manango ezalaka grave. Mbuta Lumumba na 1960. Mbuta Lumumba na 1960. Abundeli indépendance. Rien que discours Mbuta Lumumba sala. Ezalaki eloko bato nyonso. Même ba homme politique. Na tango wana ya yambo basa séjour nango balingaki batambola na discours wana elingaki ezala kaka yango elingaki ezala idéologie balingaki ba vivre nango histoire ya bainde kokomama histoire ya ba congolais kokomama na ba congolais indépendance bopesi biso eze kadote toko tikala kobosa na te fimbo bobetaka biso matin midi et soir bokataka maboko pena lobby tama komeli lisusu mwasi na ya lobby avenir ya Congo kozala bien oyeze ko compter bon mo inanga personnalité mais l'avenir du Congo vous comprendre niveau ya idéologie wana na 1960 wana na 1960 Mbuta Lumumba botala niveau ya raisonnement niveau ya idéologie Burkina Faso babomi Thomas Sankara. Est-ce que l'idéologie est kotaki na cerveau ya bato te bazalaki tango Thomas Sankara lobi toko consommer ba produit ya biso toko lata yonso banana bouton tenini produit burkinabé ba beti maboko mais sans idéologie et mbula nini ba assassinat Mbuta Sankara tel est l'eau idéologie Mbuta Sankara na peuple na ye et pas ba Burkina beze wapi te observateur basé comme on a tel kambo ya biso et concerné biso mais plus basé comme on a moto wana mutalobela ka bango moto wana moto atelemela ka bango e mindele bayebi tango bokati motu ya katikati ya nzeta likemba bo retarder ezepe na risque nzeta yango ekauka bayebi yango facilement basatakaka na mitu soko balongoli motu wana esili ekolala lisusu bambula tolobaka mosala moto yaka kosala ezalaka déterminé uta monde spirituel na mokili ya molimo baponi molimo baenseigner baformer molimo balukeli ye bazwi susu ntango ya koluka nzoto bakopona nzoto bakosala choix ya tata na mama kotala bilembo pe qualité ya énergie na bango nde na kosangana na bango nzoto wana nde bakoponela yango molimo mwana wana ye kolata esengi ba veiller sur ye esengi environnement na ezala très bien assaini po
ekosenga éducation ezena bano bakoya kosala mosala ya moto pour garder état énergétique na ye esengi te avant âge ya saison na ye asangana na mwasi ayeba nzoto ezena ba principe spirituel yango bomonaka soko moto moko atelemaki akei oya koya kokoba to kopusa lisu mosala ezwaka pe ntango bakotala na bilembo ya bayebazeli na mokili nani akoki ajwa lisusu moto wana te ntango mosusu fo bandela akobandela wapi tata na mama basangana zemi ekota ebandi na 0 seconde na 1 seconde ekei na 1 minute ete 9 mois jwaka le temps va préparer molimo na mokila molimo oyo ekoya kobota bato bakosepelaka na mfumukusu oske boze kosepela na mfumukusu eta individu papa moko boye ndenge alataka babasin na ye yango esepelisaka bino to idéologie ya nesongi ya nzila nde esengi ezala na cerveau ya bato c'est ça yango nde mpasi ndeko akei na mise ariske po alobi ezalaki kutu nde baexpulse Bravo. muske nsima na ye bato bakokoka kosala yango to bato bakozila lisusu nsima na ye bato bakokoba bakolanda nzila wana to bato bakozila lisusu mokolo mosusu moto moko lisusu na par hasard inattendi abima asala lisusu action mosusu mpo bango babetama bandeko balandi tolobaka bolandaka ntango boze komona bamise presque nyonso ya Europe fruit ya misala ya Felika ezebikeko te eza représentation scientifique ya baindo ntango batangisaka bato baindo basala eloko te bokenda te toze na di mal ata bandeko bazali na mikili ya poto ntango bakendaka mise bakei kotala bikeko okei na mise okuti ofourno obengi yango ekeko obengi yango nayebi te soko nini na koloba mais ofourno wana eza esika balambelaka nde bibende donc cela explique que na bonkoko na biso bankoko na biso bayebaki kosala ebende na bisalelo oyo ekosala ebende mais que tozali kokóma na niveau wana élite intellectuelle bandeko botangi mwa mingi c'est vrai nga nalobaka ntango bolandaka ndeko Ndombele eloko nyokwamaka epai na bino koleka zolo ya lite mpo bokotia zolo lokwa bozali koyoka solo ya side bokoyoka ngai nkele yango bokoma kosilikaka soko bozali kolanda ndeko Ndombele ingeta mpo nini tosimbaka élite intellectuelle mpo partout na bamboko bakomi lelo ba grand élite intellectuelle na bango nde défendre mais pas na biso élite intellectuelle nde zeko koboma lisusu misisa o etikala tango yoze ko tangisa po yoze licencié en yoze docteur en oze ko tangisa bankoko na biso balaka ba sauvage batambolaka bolumbu bakoko na biso baliaka baracine na racine yango yo tangisi bato kimbiolongo bakoko na biso bafifaka na chasse na keete mais yo tango liaka fruit obengi yango dessert po komela yo esika oze kosala dessert basalaki ferme nini soki eze keiro te yango wana te keete tango liaka mbisi lelo nakolia monganza lelo nakolia capitaine bino bolingaka mingi français soko tolobi mpoka monganza ezeko bima lokwa mwa mabe lelo nakolia soko capitaine lelo nakolia soko nayebi te bakombo na bino bolingaka wana eze pêche te mais mondele abimi amikotisi na kati ya moyindo yo moko ati yo na niveau top
pour détruire l'existence na yo. Donc ici comme Mandela Fandi est très confiant pour yebi na format bateau yo na zena tinate ngana kata pongi pona kanisa ndenge koleka kuna. Ezena bateau mobimba très bien formé oyo ba vea kasko eloko moko ya malonge bota te kuna. Bateau moko oyo basé très bien préparé, il y a que détruire culture, il y a que détruire conscience ya bateau. Entre autres le pasteur et les soi-disant les intellos. Ba pasteur basé ko affaiblir mémoire ya bateau. Basé ko kolembisa cerveau ya bateau. Na kolalisa lisusu baindo pongi kozilisa bango makambo eko komakate oye ko sale makate Satan moko imaginaire vrai Satan physique oye azeko détruire l'Afrique oye sali vraiment vaccin moko ya Covid-19 oye a yebité soko ese empoisonné soko a préparé ngo pour sala mabe na Afrika ye wana te batangisi Satan akoya ko beta yango na mabele ya bato bato moko bafandi na mboka na bango ba calculer il faut exterminer ba indo ba keli kisi e ko rendre ba indo stérile ba ye ko meka yango e na mabele ya ba indo ba bota lisusu te vaccin ya coronavirus e pai na bango e sengela ki ba ne soko ba moi na États-Unis au moins une année pour bakela vaccin ya coronavirus mais bakeli eloko moko baya ko meka yango baya ko beta yango e pa ya bayindo église ko tangisa bato démon wana te satan wana te physique oya ze ko nuit existence ya bayindo depuis des siècles mais église ko ya po tangisa bato satan imaginaire satan moko ya couleur na yo satan moko azena mokila satan moko afandaka quelque part sikango asomba lopango babengaka yango enfer atimona libulu atia soko makala soko penkoni ya moto babakisaka soko essence soko pitolo na mokila nde azwaka bato atiaka na moto satan oyo tozeye komona église ateyete soko bango bakangi cerveau ya bato pasteur homme soi-disant de Dieu homme de science na tour na bango ye ko démontrer biso scientifiquement mais qui à l'encontre ya kozala na biso baloba na biso vaccin wana bozwa yango pour des raisons oyo nkisi ya nkasa bomela te eyebani dose te rendre biso lisusu inactif élite intellectuelle bomonaki awa docteur Mouyembe avec autant de titres mais yé motandimi République démocratique à Congo basé choisi le quoi ba cobaye pour un test clinique et tant que l'andine de qu'on a vu ce Jérôme Mouniang alors il y a cela de décennies et c'est cicaté tout le monde le sait biso wato dénoncer on ne sont ganti la fumukuzu comme za panda nangola abandi ko ba makambo ya mes bandambula nini abandi ko ba makambo ya mitambo na bango bandambula nini to lobaka na bino na 2012 to aki nano na eleko ya kusimba ba homme politique mais lokola basangisaka religion science et puis social tout bazalaki koloba balaki koloba yango met yango tozongi to mituni parce que tango ne songi nzila bazali ko dénoncer fo bande ko balandi fo baindo to tikala libanda ya etumba ko beta maboko to esengi to avancer vers bango idéologie kota toze église te oyo to ye azalia wato beti mbonda to beti nini e mabonze koti bato bapanda te oyo c'est l'élite idéologique et si quand moto azali à comprendre quelque chose mais tomituna bande ko balandi tomituna étant moindo
osepelaka na message ya Nesongi Nzila, osepelaka na message ya Mfumu Kimbangu, appui na yo, apport na yo netu, apport nano na bomoi na yo, sima ya ko comprendre que loposo pemba c'est ko boma biso, sima ya ko comprendre que na message ba kumbela biso est lié na captivité spirituelle, na colonisation. Makambo yonso mondela ko salaka asalaka eloko ya malamu te ya malunga te po ya bayindo, sima ya ko découvrir biloko wana po ba documentaire mosusu bande ko mosusu batindela biso to lobaka baje anonymat to yebi kombote to yebi nini te, mais lokwa numéro na biso pese maka olamuki na tongo okuti ba vidéo oyo ezali ko dénoncer ba méfait, ezali ko dénoncer ba piège ya loposo pembe. Mais sima ya ko yeba biloko wana bokwei na ba documentaire wana bino na mikili ya poto internet c'est gratuit. Mais tango kwei na biloko wana, tango yebi biloko wana, lelo ba marche de partout. Injustice, boze ko dénoncer racisme, tout ceci tout. Mais est-ce que boze ko salango na conscience? Racisme. Mais tango bokei ko sambela nzambe pe ya loposo wana ya lingaka bino te. Oyo ba attribuer ba valeur nyonso négative na bino baindo. Soko botuni na Biblia baindo babima wapi? Babima na Caïn. Soko botuni baindo na Biblia babima na Seth. Oya monaka bolumbu ya tata na ye Noé. Soko botuni baindo babima na boko mona kaka ba trubia kozala ya moindo na négativité na elakeli mabe. Yango bomiyina. Yango moindo amilingaka te, moindo amindimaka te. Basema eloko moko na kati ya baindo division. Tolo baka ba guerre ethnique, bango nde ba prepara yango. Bokei na Congo central, balinga na kate. Oyo, tribu oyo na tribu oyo. Ah, mutando lobi ye mutandu munderi po ebaki kolia na fourchette. Alingi soko muyombe te, musolongo alingi muoyo te. Munianga alobi yende kutu kolo mabele yende azena royauté alingi bandeko bambata te balingi bandibu te ba pesa na bakombo. Okay, in Équateur mungando ami mona kande ye azeta mosuku komona mongolo kwa ndeko na ite nzoka baze moko mungando mongo moko mutetela. Mais ba kaboli to komi faible. Bokolo ka période de moko ba pygmée ba bundaki na ba bantu. Est-ce que wana bango pe ba commenter na pygmée c'est motote? Pygmée c'est motote? Bantu ezanani. Mais la logique des choses na mundele azé mutu. C'est un homme. Et c'est kaka mokili ya confusion. Ndeko moka tuningai lobi elekiawa. Ndeko ndombele na yoka ka ingeta ngape na sepela kana na expression yango. Eza prière, eza slogan moko bakoko na biso basalaka tolo lenge kani. Na biso te ingete ze oui. Oui ingeta nandimi Mendeko wana na zeko ko sentir qui dit banaye na téléphone. Unité zeko kenda finalement à ce qui abi mena se retrouver te garantunie na nini. Abi mengati na lobaka ingeta nazalaka na vision que ingeta wana ze molimo moko boye. Tango to ganga gango to kangeli ko vingeta eza ko ya ko transmettre biso énergie puissance moko to combattre nango tango suba koko tango babundaka ta na ba bataille d'ambwila bazai ko belela molimo ya ingeta te ingete ze ko ndima ondimi oui babengi lose ingeta oui na aliao ezeka ko ndima tango to baka ko sanga ko yeba ezeli waya mobimba liwaya ndambo ya nakate liwaya mobimba tozongi totuna bandeko tango toze kolanda bamanaka oyo tokanisa sima ya kokanisa tobeti maboko nasepelaka na mwana mobali oyo ya mwindo alobaka mwa bien nasepelaka na ndeko ndombele
parce que mosala toze ko sala mais soko sepeli na nesongi adina fumukusu ke muzana panda na ngola poze ko loba malamu mais to pesa bandaki sawa chasser soko yebi na zambo ya zeko linga ko kenda ko sakanela bamboloko lion moko azali azena danger aze exposé na danger mosala bakosala bango babiton ya mboka to bango ba chasser to bunda to sangana to éliminer lion wana po yenda zeko représenter danger soko kaka lion wana kei toko jwa mboloko toko jwa bibwele nyonso ndenge tolingi toko lia toko teka toko sala miso yango problème to vandeli lelo liboso na bino sima ya kolanda ba mouvement zeko salema tolobaki mokolo wana babuki bikeko ingeta bravo malamu elembo bamboka wana telemisaka bato wana po bato wana basalaka mabe na Afrika po na intérêt na bango ba reconnaître mais soko lelo to s'attaquer nango bandeko ba s'attaquer nango ekoi ingeta mais bato wana ba telemisaka ezalaki muke o ba telemisaka ezekaka elembo mais misala ya colonisation wana elembo ya colonisateur elembo ya moto akendaki aboma poto yiba colton elembo ya moto akataki bato maboko poto yiba caoutchouc mo elembo ya moto yo asungaka biso po ba virus na biso tokenda ko beta na Afrika mais misala nango misala na yango colonisation misala nango fandi na kati na biso misala nango fandi na kati na biso kaka tango bo fandi na mikila poto bolobaka bino ba fwa kumputu mais bokenda na bino na ba marché wana ta po misala wana bilembo wana ya colonisation ezingeli bomo ina bino ezingeli bomo ina bino tango boze ko sala ba réunion po bo kombataka ba mboka na bino komba wana ezalaka na intérêt ya nani bo yebi ke ezalaka monnaie bo yebi ke loposo pemba pesa kabino makoki apesaka bino bargument apesaka bino yonso apesaka bino ezalaka po ya bolamu ya peuple congolais po ya bolamu ya Afrika to ezalaka po ya intérêt ya loposo pembe misala ya colonisation ba rébellion yezingeli Boko Haram to dwi ba jadiste na Mali na Soudan le loi wa Adef Nalu ata baba batako yo ba Rwanda ba kosala kana République démocratique ya Congo. Est-ce que Rwanda na pamba bo Rwanda ko kya mekana biso Rwanda ata ba lobi bango baza na mandoki RDC baza na maboko pamba mais lokola eze oyo eze kola kisa misala ya colonisation banani ba kotinda ka Rwanda. Est-ce que si boyoka communauté internationale a dénoncé ma Rwanda ko sala? Est-ce que si boyoka communauté internationale a dénoncé ma Rwanda ko sala kana République démocratique ya Congo? Akotika la ko sala yango te po yenda zena sima. Rwanda kota amoni selongi kolta bango bajwa. Rwanda kota amoni selongi uranium bango bajwa. Rwanda akota aboma moni selongi cobalt bango bajwa. Mais Rwanda po nini akozala moins un peu stable commissionnaire. Okay ko lakisa moto lopango akosomba. Okay ko lakisa moto ndako akozwa. Yo du moins 5% na yo. Po akasu 10% te. Yo du moins 5%. Yango Rwanda ko vivaka na 5% oyo bako pesa kaye. Lokwa zaki pays pauvre. Lokwa zaki pays pauvre. Amoni ke pusi malamo. Atikala na mosala wana yazeko ko bénéficier na miete wana mokolo commissionnaire a dit 5% ya lopango atekaki lopango wana za la conflictuel ou pas mais ya asepeli na misolo adwaki et pas ya ye komi mosala et pas ya ye komi lolenge ya kubikela lolenge oyo mikolo yonso ye fwaluka ateka lopango adwela moto ndako po adwa 5% na ye ya commission yango wana role ya Rwanda tokokite to fanda bato basali ba coloque belé Rwanda azeko coloniser ata balkanisation ya République démocratique ya Congo bazeko bundese en cours
louaneze likanisi ya ba Congolais te, likanisi ya baindo te. Bato wana, ba impérialiste wana, ba colonisateur wana, ba colon wana, oyo bazwaka te lelo ba mboka ya Afrika lokwa ba koloni na bango lokwa ba mabele na bango. Bango nde baze ko bunda ko se décider. Soko toze ko tika moko atelema. Lion oyo atelemi na savane pour ko protéger zambo ezena mon Congo na ye oya ko kota kutana na ye ye wana ba chasseur ba ko lingela boule ba éliminer po ba sakane na mboloko. Tango toze ko mona mitu to yeba kezena politique mobimba ya suivi oyo balekisa keloko na pamba te, c'est-à-dire ba contrôler ka cerveau ya bana baindo baze ko tangela ndenge nini, bana baindo baze ko raisonner ndenge nini, bango moko batata na bango baze ko raisonner ndenge nini, tango baze ko salela bino babiloko boze ko mona lokwa na avantage na bino, tango baze ko sala forme versage sali griffe mais baze ko tala ndenge nini boyela, tango baze ko sala ko tia masanga na milieu ya baindo po bayebaka niveau nini bokomi. Tango nde kwa keina mise oyo yonso alobi na bango meta musu baindo kutu to yango en compte par rapport ya bango lo poso pembe. Tango musu baindo to considérer maloba wana tende kwa zekoloba, tango musu bango ba considérer yango davantage ba moni que oh donc to sala e yebani mindele bazelelo mindele po bakuta na kina Afrika po Afrika eze ya kolala ba africain bazé ben inconscient yango Europe eze fort po ba africain lelo toze inconscient yango lo poso pembe aze ko koba ko dominer moki bongo soko ayebaka yango malamu koleka akolinga ba africain bazonga ba conscient po yebike aussi longtemps ba africain ba ko zongaka bokasi bango ba perdre aussi longtemps to kozala kaka boye nde ya ko demeurer maître sur terrain toze ko tala toze ko yoka est-ce que c'est ko zoesika na ba cerveau depuis obandi ko landa fumukusu obetaka kaka maboko ofandi na ndako ende ko moko ebisaki nga bibo ngana kendaka na ngana no quelque part mais en tout cas na nga ko rater fumukusu te quelque part wano kendaka wapi et si ko zeko ko exprimer misala ya colonisation na bomoi na yo OK ko kota na mosquée mais c'est religion ya colonisation OK ko kota na christianisme mais fruit misala ya colonisation et yangonde kangi bomoi ya baindo vutuka fana pambo vidila to zonga na esika to bungela. Tango tu as conscience, tu sais décider que ça la marche. Mais tu sais que ça la peut marcher dans conscience. Ah, bande ko ba bima ki winga pe na zeko ça le lokote na bimi kaka. Mais obimi po nini. Et après, si ma yako bima na yo, décision ni no joy. Bo sufito ka bona po mokolo malero itandezi ngonga, bo ebike ba pesa kabiso, moi minute ya mike. Tango yonso biso toko akali boso na bino e kozala kaka be potolobi la conscience biso tolobi kimia ya fumu kimbango balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima po ya kokoba lisusu makanisi to émission oyo tokanisa matondo.